MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande ko bolingo zengo wabino la gardien du temple les troubles qui trouble la mifa kaka ndenge boyebi ekelaka ekendelaka ezalelaka na réseaux sociaux danono ya kobimisa ba secret d'état sur liwa ya mama Tchala mwana na ya Sœur Marie Misamu bande ko epesi mawe epesi pasi batu baleli ba analyse esalemi par rapport ya ba dire ya danono parce que batu ba ebi danono. Et bien qu'un tout homme est faillible, mais baïbi qui m'a embobé alobaka, surtout concernant politique, ils allaient en solo. Dans nos victimes à guerre, moi je suis mais à Koufate. Je connais autre personne nos témoignages il y a 2-3 jours passés. Na âge à 12 ans, à mon année ma maman botaye. Ba kata maman ne libumuna zemi. Kata maman ne litoy ba pesile kina fiba makila tango ya a epsil pekisile kina melate ba bete man lisoko mundu ki awa tilelo cicatrice ezali na soki awa makila ba poignarder na loboko ba rwande ba tchembeli na libumu akima guerre aba violaye na on a bosani ba violaye na âge à 12 ans. Et n'a qu'à s'échapper à mon temps ça la hémorragie à Koufi. Imaginez ba tchayo mbeli na loboko na libumu ba violer ba beto masoko munduki o panzana longi makilezo bima makufate et suka wanate na kanda à se retrouver réfugié sur na Tanzanie sur na Zambie akina okota armée na kanda ya ba Rwandais na guerre abunda guerre à est moi na mentionné besoin mona azwa lisa se côté na Congo bande akufate dans non ayiko bimisa ba secret d'état bande ko babolingo mama Marie Misamu Sœur Marie Misamu pe asona mtolo banini mama Tchala mwana mamu national na biso po asala fierté ya culture mboka ndo ande babu maika aboy pe asona bande ko toyo kanano danono. Et puis après, n'a pas ça toli parce que nga par rapport à ma mounion se scandalisé. Ma mounion so bakbazo lobela. Ma mounion so auto bika. Na zwaka leçon na tira leçon. Pena na partager na bande konanga pour lobby et sunga bino car il est écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour les peuplés. Les témoignages, c'est ce que nous vivons, c'est du vécu. Parce que la loi, c'est ce qui est écrit. Et tout n'est pas écrit. Donc c'est important. Naba vie à bateau. Tout ira à la leçon. Pour la Zoloba. Oui, comme là qui Israël. Et comme là qui va pour nous servir d'exemple. De même, les solos dans nos zobeta. Yaya. Et koko bate là, yo ko préserver, ko épargner yo. Parce que, nazana témoignage. Et mutumoko, oyo ratape liwa. Nanzela ya cadeau. Ya mutute me ya bateau beli. Maman, papa, mi batela. To kanam danono. Après bongo, to yako ko décortiquer. Bongo décortiquons par rapport à maman danono à Kolobana Bisso. Écoutons, suivons. Volume de la moisson.
Bloc banatoka. Pasola ya. Les amis, faute de temps, moi je crois que on a posté on a YouTube, nous avons fait la vidéo dans nos chaîne YouTube MDGDTV Mafuta ya Sika bolanda na YouTube. Na lobby avant na loba quoi que ce soit. J'espère que mutazo loba boyo ki eza danono, OK? Pour bino bozala raboya après pour que nous interpréter que non ngande mutu na yeko loba. Ngana se servir na yango pour na repé sa conseil. Parce que mambo belé les grands réseaux sociaux et belé zala solo pour votre information. Il y a le côté ezali même mambo pe belé zala solo. Quand ba loba mai ngana pambate. Et na expérience na zana on a musala oyo. Na ona biki na bande ko na ba yo blogueur ba youtuber banani banini ebele mambalo ba Israël solo mais mingi ba baki saka mambalo kutape na kati ni susu ezala vraiment marambo ya solo bon de toutes les façons on retardé on a été. La Bible dit Proverbe 18 je crois le verset 16 que les présents d'un homme lui élargissent la voix, hein? Proverbe 18, verset 16. Le présent d'un homme lui élargissent la voix et lui donne accès. Il y a présent et un cadeau. Donc, bazo le belali kambo cadeau. Ba pesara moto cadeau à maputa. Donc ils ont un poison et bomier. Yo zala kambango ba kabeli ozo seka seko kikolia. Ozo ko seka seko kikolata ndeko ba pesu eloko. Joie. Tiamona mupandi avant ça là. Sambela nanu nzambe. Sambela nanu nzambe. J'ai un ami, une amie, en tout cas, moi j'ai pas longtemps. Mon camarade à moi na ya kabela moi na ye elamba liputa. Ya kitoko. Ya sika. Na parfum, parfum on dirait pesi maman et camarade na ye doit pesi maman, elamba pesi camarade na ye. Tant aye na on pressé là ta carabe non, je vais mettre ça après na sokolana. Maman t'a moni elamba na zu en haut, tellement sambela rapé na parfum. Ah tiens mon cas on a pemending za la solo li pele kinango. Le lendemain prophétesse moi a baigné pour ébisser que na mon cadeau mon ko faut la très attention. Puis oh absolument bozolo ba meza déjà nda quoi bien bon. Abi ko sela on te tient mon panji observant pendant quelques jours mais sambela après quelques jours sous 2 semaines ba kuta ba nzindi bande ko elamba sika parfum sika ba tie salita mbisite comme ba nzindi ndenge nini ya ke bana cadeau. Likambuya ya Sœur Marie Misamo. Bandeko, ça fait 10 ans depuis Misamo Kofi. OK? Et malheureusement, on a obligé de faire sa vidéo. Les amis, na banda koloba,
likambo ya liwa ya sœur Marie Misamo. Ça fait 10 ans depuis Misamo Koufi. Ok? La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Hein? Bah spirituel, bah comprendre, bah juger. Bah charnel, et talika bango. Bah pe ba monique mamda no le baiser le kuta et talika bino. Bah pe ba zone di mango et talika kabino. Ne ko ni ko affirmer ni ko confirmer, mais na opia toli par rapport à Otoyoki. Pourquoi? Simplement parce que marambo belle toyo kaka auto négligera ezarama ambo solo. Bandeko, tant sœur Maria Koufi, bino bobika ndenge zalaka ye Misamo nanya lela yite. Nzambe pona ni vraiment je crois ezaka na émission ya Proverbe 30-30 na pesi mbote. Aza pasteur azala na mboko en Angleterre na Manchester na chaîne na ye, je crois son abo sanité. Kanda balansaka ba voice bat bana ko benga ye, bat bana ko tindela ba message tout ça. Voilà Misamo na morgue. Ya une dame. Mama wana alobi boy. Ye azu révélation nzamba la kisi. Nini? Parce que bon, bino bobita sœur Misamo kufa ke zai pinda ba mambo te hein. Ote Kabila o maman Olive. Biso to muto za proche maman Olive à l'époque, ezala maman Laure Mbongo. Mais en tout cas sœur Misamo personnellement, na tika la yokate. Quand il y a un link, lien, na pouvoir, je sais pas trop, machin. Mais biso to ebi kata mais Misamo kufa bat bano soupçonner te cause à la poison. Ota ça un problème, il y a ceux qui est cirrhose des fois ote ba interprétation ka belé ota bela ki na eta za ikut na mabonde li et puis après ça li crise. Ba biloko ba ne plus ko loba mayango wana bandeko. Mama wana alobi boy. Abane ko s'inquiéter pour na liwa Misamo. Abinzambe vraiment pourquoi comme ça, pourquoi ça, comment qu'on permettre pendant Misamo kufa. Ndiko bana ko yembela yo to bana ko linga ye pour nuni na nute pour nani na ta utuma bango ezali. Doneti ke azo regretter nzambe pour nzamba ko permettre liwa Misamo. Alobi boy. Na bosa na mama na lobate. Azaki sope na douche bande sope ko sokola. Abi voir molimo santo ebisier. Botika ko tungisanga. Misamo kufi foti na ye nana tinda kiye akine kokota na ndako Olive akoma mwasi elo mwa bongo lingala o alobaki ya atana oloba ondenge alobela ki amote mais alobaki elo mwa ya ba forme ya akoma ki mbanda ya Olive boyebi nini tanto yo kango na bosa na to manoro la nango avec inami to bandi ko seka nzamba zali kolo na okosate nzamba zo yoka ngai ngana kosa na kombo nzambe te na kosa black to pétage buzo bato na biso bato na bamaka mosusu mais venir dire que Dieu pendant que ce n'est pas Dieu en tout cas na zo ba risque on a te parce que nzamba master mutute to bandi kose katolobi ba congolais do ba komisi nzambe master na bango kokota nzambe penda na mamba buzo ba est-ce que nzamba rolo ba maramba boy bandeko 10 ans passés. Et aujourd'hui, tant que yoka biloko, tout le bango nini coïncidence, tout le bango eza nini, eza kaka. Et au fait, eza mambo menene, ya mambo serré, ya mambo grave. Mais après tout, Misamo aussi à kufa. Awa nga na eka na pia conseil ezala à prendre ou à laisser. Wa monique mamna zoloba, eza important. Gloire à Dieu. Opa moni kezati na te lekana yo na fingi na ngamotote na lobi pe mabe moko awate na eka kote ya par rapport ya makambo o nga na yoki na matoi na ngai ya keba na kado muto asala muto mabeza muto musika te parce que muto musika e biote mais muto asala muto mabeza ka muto apembeni ya muto niamalidesu Niamo liaka lidesu azalaka na kati ya lidesu na bandeli niamo liaka lidesu azalaka musika te to pe libanda ya lidesu tazalaka na kati ya lidesu ya mutu asala mutu mabaza musika tazalaka pembeni tokoyaka na maboko ya batu oyo bazaka zinga na biso bayebi biso bien
ba bibiso bien muto mona coach na musika pour ça pembe na ndeni po otela nga poison ba olekara na nzela ya oza pene na ngai. C'est ça yango bandeko to sambelaka na lobi to ko sambelaka te mais na lobi ya sambelaka ba kabelo eloko ba pesi eloko kozana presa ko lata te ya ko lia te ya ko mela te mais bondela ponango moi il y a ce genre de cadeaux na ko mentionner en côté na loba te il y a ce genre de cadeaux oyo mutu soka kabelinga na sa ilaka te na sa ilaka te pona ba raison songolo pakala yana ba biloko moko songolo et ça peut parmi ba cadeaux ba pesa ba tu mingi. Moi si tu me donnes ça je n'utilise pas na sa ilaka te na kabango ou bien na otekango na sa ilaka te. En tout cas ana pixi ba tu so ba cadeau te pour bino bozala boka ote ba cadeau nyo so za ma be coach a lobiso ba peso j'ai pas dit ça. Il y a so ba kabelo loko priata ponango on ne sait jamais. On se batunya sote ba batu mabe mutu so pa peso na motema bolingo ya malamu ya solo. Mais ce qui est vrai zinga na biso mabeza mabe kota kala ezala na biso ya onto mi bomba kana maboko ya Yesu. Paix à son âme, Sœur Marie Missamu. Paix à son âme, Maman Tchala Mwana na biso. Maman nationale nous a la fierté. Il y a culture na art ya mboka. Vraiment, nzambe kaka. Tout ça pour boni basi bakenda. Ba ozonga sauter. Et là on me sonne robaki sa yaya. Que bana relation. Tala. Ba pona famille obota milate, ba pona mama te. Ba pona tata te, ba pona bande côté. Baleki na baya yo botami na bango okupona te mais ba master ba ponaka bato kozala na bango tia les droits mobali ba ponaka mwasi ba ponaka yaya pona baninga pona bato kokanga na bango pona bato kozala na bango parce que bato nyonso ba bato bana mitema ya bato te. Era mutu musuko sala mutu mabe elobelaki lote. Pitié. Vous qui faites du mal aux gens. Nana otika libanga na mokili. Nani akotika la libanga na mokili. Ya pone lo mokili o boma mutu. Mettre fin à vie à mutu. Oko éteindre mutu. Pona mbongo. Pona mwasi. Pona mobali. Tam super mbala mboka bona na bino. Yo te mto banda ye tam supposo epe na maboko mwasi mususu tam supposo epe mwasi na maboko mobali mususu ya mbongo tokutango na mokili tokotikango yo te mto bandi osa mbongo kapo amelaki yo nde yo décide oboma ye po asalaki yo mabe soi-disant. Est-ce que bobi ke bamabe musu basala biso ezala ba délivrance? Ben oui, ma bémo est comme le nzamba permettre encore pour tracer l'onzela mususu. Mais on a place au soso là, au lieu c'est venger. Il y a un mon Bible zoloba, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mes frères et sœurs, évitez de vous venger. Étant qu'humain, et ça la passe. Mutumo vous avez proche. Ah, master nanga abotolinga mobali abimina mwasi nanga. Amelinga yibinga. Yaya, komi vangete, oebite, eloko wana ta musu ekomi, pona bola mona yo. Na dobite nyonso, mais ta musu eloko wana ekomi, po épargner yo. Ta musu na mobali wana so bo continue wana vie molayi te, parce que mobala mo boulot. Ta musu. Ya moni devant situation, problème, réalité, attention ko ça passe yaya. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Joatan ko digérer, sambela nzambe. So passe leki senga na ye avanger yo a justifier yo bande wonanga bota la jeune âge nanga te ngana kutani na bakuna vie na ba masolo mingi ya bakomela bomoninga na bande luka mbongo tango so na kutana bato malamu ya mitema malamu bondimela ngai na 40 ans on a ngala za millionnaire. Je vous dis vrai na webisa bino mamba solo, mais si je vous dis le lona par terre parce que bato basala ngaka mabe
na se vengeante nde loko pe batelanga nde na kufa. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible, aliwana yo tukomine la santu, lise kwa na yo tukomine malongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi, me pa
métamorphosé osimi mosambwe maladie na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi ke non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo jésus